Makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya kosala somo nde ya kosala somo bandeko nanga, koya kolala kolamuka na ba dossier, koya kolala kolamuka na ba situation, koya kolala kolamuka na ba circonstance na ndenge moko ya kosakana te wo. Bandeko nanga papa alema bana, kande tobetaka deja lisolo, papa alema bana, wana deja tomoni comédien ya mboka na biso bandeko nanga ya pasi pe mawa ekomeli ye ya mokili mawa te ekomeli ye ya makambo ya koinda ya kobeba ekomeli ye kaka ndenge boyebi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande tobete la rabino lisolo soki ba dossier ezali tokoya soki ya koloba ezali tokoya soki penza ya kosolola ezali tokoya toyaka na biso po toyebi ke awa ba dossier awa ba situation awa ba circonstance yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu nyonso. Lelo toye epai na bino po toyebi ke biso toza bapanzi nsango toye epai na bino po toyebi ke soki tolobi mokili mobimba ekoyoka ezalaka toujours bongo yango bomoni biso toye toujours et encore na lombangu. Toye na makambo bandeko nanga concernant comédien na biso na kombo ya papa Alema bana. Que passe? Qu'est-ce qui se passe? Kande boyebi biso avant na ya kokota na muzindo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Lelo toye kande toya kabande konanga toye na makambo awa concernant papa Alema bana biso nyonso toyebi papa Alema bana abandaki bongo kozala azalaki na ye comédien moko universitaire comédien moko indépendant azalaki comédien oyo abandaki ko dépendre na batu te donc ye azalaki na ye que non soki esalemi que babengisi kote kingandi aokende na ye na pete nyonso azalaki na problème na mutu te azalaki pe na makambo te ke nonga naza abakuku naza famille libota atikala kozala bongo te mais toyaki kovanda ka jour mosusu toyaki komona directement papa Alain aye komikotisa wapi epai ya Jérémie JS eza JS production papa Alain akendaki kokota kuna papa Alain akende kokota epai ya Jérémie pourquoi? Parce que amonaki que epai ya Jérémie ayelaki bango ba voyage akokendaka na Congo Brazza Kisangani likolo nango bayaki kokende pe Dubai en dehors ya Congo na biso bakendaki nde Dubai. En tout cas kokende ya papa Alain na Dubai ya amonaki déjà que c'est fini akomaki lola. Sans plus tarder tolanda nanu quelques audios ya papa Alain boyo kananu avant na ya kokota na mozindo ya analyse na biso po makambo ezali ndenge na memeli bino papa Alain lelo eza na ba dossier tolanda nanu ba dire ya papa Alain nga nazoya mwa sima po na kosala analyse pe kobetela bino masolo ya makambo ndenge ezokende tolanda. So na sala je dis merci Jérémie Chabani batanyo surtout na sali na milieu artistique na musala nanga so na sala voyage
moto atambusinga bamboka ya libanda, c'est Jérémy. Dubaï, Turquie, Dubaï. N'a payé même pas $1. Et là, on a payé ça dans JS Production, ils ont un passeport. Na ba makambo nyonso eleka la vie na yo na ba YouTube nini osimotaki ondenge nini na ba moment difficile na moment sembo obazo bapo na le ba lo osimotaki ondenge ici Très très difficile. On a un coup s'en sortir. On a un déjà presque bien dans la Madame Nangazaki, le cancer pour l'utérus, la défunte, et à son âme. Quand on va découvrir malade, j'ai dépensé de l'argent. Chaque fois, c'est dans l'hôpital. On a dépassé pas moins de $1000. Je dis bien pas moins de $1000. Bateau il y a soin, il y a cancer, il y a col à l'utérus. Il comment ça coûte. Nous, on a quitté. On a quitté. Nous, on a quitté même le terrain. On a quitté pour que moi, si on a soin. Mira. Quand on a témoigné le pas maman, il fallait moi aussi la défunte à la vivante pour qu'on puisse témoigner ensemble. Je sais que ceux qui pour Mbongo, mais la défunte a faillité. Jérémy Chabani, il y a 3 jours passé à Bengabi, il y a l'air. Vous allez après, il y a les Kamezali, les Kamanini, Nicolo. C'est les Kamezali. Jérémy peut doser ce qu'on a fait battre, on a pu dire les Kamanini, les Kamezali. Ils allaient après les Kamezali. Comme on tenait, j'ai bête, j'ai battu les Kamezali. Bonne aïe, chance, mon merci la JS Production. Tout ça, on ça. Jérémy Chaban a récompense pour Oyambaï. Le groupe Sigma a fondé les portes. Et on a bien fait, n'a jamais été perdu. Tout ça, voilà, je suis reconnaissant avec sa vie, fier de Jérémy. Je dis merci Jérémy Chabani. Surtout dans la salle, dans le milieu artistique, dans le Moussa. Si on a ça, voyage, on a tambusinga bamboka ya libanda, c'est Jérémy. Dubaï, Turquie, Dubaï. N'a payé même pas $1. Et là, on a payé ça dans JS Production, ils ont un passeport. na ba makambo nyonso eleka la vie na yo na ba YouTube nini osimotaki ondenge nini na ba moment difficile na moment sembo obazo bapo na le ba lo osimotaki ondenge ici Très très difficile. On a un coup s'en sortir. On a un déjà presque bien dans la nuit sur Madame Nangazaki, le cancer pour l'utérus, la défunte, et à son âme. Quand on va découvrir malade, j'ai dépensé de l'argent. Chaque fois, c'est dans l'hôpital. On a dépassé pas moins de $1000. Je dis bien pas moins de $1000. Bateau il y a soin, il y a cancer, il y a col à l'utérus. Il comment ça coûte. Nous, on a quitté. On a quitté. Nous, on a quitté même le terrain. On a quitté pour que moi, si on a soin. Mira. Quand on a témoigné le Cameroun par maman, il fallait moi aussi la défunte à la vivante pour qu'on puisse témoigner ensemble. Je sais que ceux qui pour Mbongo, mais la défunte a faillité. Jérémy
Chabani. Il y a 3 jours passé Bengabi. Il y a l'air. Zalaka après il y a les kamezali. Na tuna les kamanini. Nikolo. Asera les kamezali. J'ai bien fait de cette. Ce qu'on a fait battre. Na tuna les kamanini habité les kamezali. Zalaka après les kamezali. Comme tu les bêtes là, battre les kamezali. Et non. Bana ya chance mon Merci la JS Production. Tout ça me ça. Jérémy Chaban abi récompense eza po oyambai na groupe Sigma abi mutape afongole les portes. Et on a le barame bien fait n'a jamais été perdu. Tout ça la balam bolam no moki. Voilà baso sa bolam yawo. Je suis reconnaissant avec Sabi, fier déjà. Voilà. De retour la famille na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda biso nyonso touti koyoka mwa ba propos ya papa Alain tande na lobaki mutu aliboso selon ba dire ya papa Alain eza Jérémy Chabani bandeko eza na makambo o tokolinga lelo ko ya koloba tomonaki na matanga ya Caroline que son âme repose en paix na matanga wana babengisaki ba comédien. Dès le départ, biso nyonso toyebaka ke na matanga boye, na feti, soki babengisi ba comédien, ezala uza famille libota, ezala uza abapuku, bino nyonso bokotelema, parce que vous êtes des comédiens, bokei bino nyonso. Mais, na matanga ya Caroline, toyaki komona mwa différence ya makasi. Tango bayaki kobengisa ba comédien, tomonaki biso nyonso. Belvi azalaki kuna tomonaki biso nyonso Jérémy na groupe ya JS bazalaki pe kuna tango baye kobengisa ba comédien koyeba biso nyonso ke no ba comédien nyonso normalement il fallait baleka Jérémy asengaki ye na groupe na ye baleka te bango babenga bango neti bango baza spécial bango baza spécial akoki koleka na ba comédien nyonso te ye aza spécial c'est ainsi que toyaki komona groupe na ye ya JS eyaki koleka après tango tobetaka déjà lisolo ya groupe hein la famille soyons sincères et honnêtes toyebi Bellard eza groupe SB eza pe groupe soki babengisi Bellard batu o bakoleka eza bana je dis bien bana oyo Belvi a format eza te ke batu o baye bazala babandaki déjà ko jouer parce que to jouaka na Bellard biso pe toza bana esalimaka bongo te eza bana o Belvi a format neti na Bellard toza na ba Maria Longondo, toza na ba Sylvie Eseka, toza na ba Siana, ba Nikita, ba Eternela, ba nani, ba Parus, ba Tegra, ba Zabana ya Bellard, ba Ralia. Vous comprenez? Donc, bango wana soki ba bengisi Bellard, bana wana nde bakoleka. Mais soki ba bengisi JS Production. Papa Alain za mutu JS Production te. Jérémy atikala ko former papa Alain te. Papa Alain akota na JS azalaki déjà na art. Papa Alain ayebaki déjà ko jouer. Papa Alain abandaki déjà ko jouer. Papa Alain aza mwana ya JS Production te. Papa Alain zwana nukiti oya koyoka parce que ba makao mosusu faut to lobaka. Hein? Il faut to lobaka penza. Oyebike ozoyokisa biso soni. Ozoyo kisa penza biso soni ya makasi. Likolo ya ko jouer, je ne sais pas likolo ya mbongo. Papa Alain okomi tina niveau ya komi kitisa boye. Papa Alain okomi penza tina niveau ya koya komi kitisa boye papa Alain. Ata yo moko na place na yo place ovanda ka omiyoka ka soni te. Omiyoka ka penkele te papa Alain. Hein? Yo penza na ar nyonso ozala nango.
ko jouer nyonso yo o papa Alain o jouer ba ne nyonso o yo joua hein eza lelo oyo oya komi kitisa tina niveau yo ozala mwana ya JS production hein en tout cas la famille na yebite papa Alain soki eza nini papa oyo hein madame Cécile osambelaka to osambelaka te to vi na yo pe eza ka vi ya matalana neti ka mobali na yo eza na vi ya matalana yo pe okotika na vi ya matalana papa Alain en tout cas eza makambo mosusu fo tolobaka boyebi mwasi na ye oyo akufaki mama ya bana na ye aza mwasi moko ayaki kopesa respect na vie ya papa Alain tango papa Alain azalaki na mwasi na ye wana sens ya responsabilité ya respect pe na kote ya papa Alain ezalaki ya makasi mais kobala ka mwasi o papa Alain aye kobala namoni ke respect ya papa Alain nyonso eke na mai. C'est comme si papa Alain azo raisonnaka lisusu te. C'est comme si raisonnement ya mwasi ya papa Alain yango papa Alain azui. Pona bango ezake papa Alain atalama. Même si papa Alain il faut que akende bisika o bako finga e. L'essentiel. Pona bango papa Alain atalama. Papa Alain amata akita. Ba otala mwasi na ye aza na stan wana te ya kotala keno mobali nanga awa réputation na ye ezokende obeba aza kuna te. Aza na ye kuna te réputation ya mobali ebeba te ye mwasi etali ye te aza pe kuna te. Ye l'essentiel mobali na ye azala bisika oyo akobanda kotalema. Bisika oyo kosala ke mobile na ye il faut voyager. Imaginez, je suis sûre et certaine que la plupart des gens to monaki vidéo moko ya papa Alain. Vidéo wana papa Alain Jérémie ayaki kopesa bango ba passeport. Il fallait voir papa Alain azofuka mela Jérémie. Omoni ka ndenge ezalaka na ndaku. Papa aye bosengaki ye mwa mbongo. Papa aye kopesa bino mbongo. Ba merci ozopesa papa yango ba merci papa Alain bando pesa Jérémie. Wana il faut komona Jérémie siko azo seka. Wana na se ya motema lobi tala zoba oyo. Hein? Est-ce que ngana koki ko bota yo? Papa Alain, mi pesa respect. Mi pesa valeur. Omoni ba papa Serge. Si lelo bazai pa ya belle vie. En aucun jour totikala komona papa Alain wana papa Serge azofukela ma Jérémie. Toza na ba tonton Jaco asala ke pa ya sila. En aucun jour tomona tonton Jaco wana azofukela mela sila. Bien sûr eza musala. Ar na bango nde sali ke no ba bengisaka bango ba jouaka. S'imposer. Hein? Réputation basomba kango te. Naloba kango chaque jour. Réputation basomba kango te. Réputation basomba kate. Réputation basomba kango te. Mbongo soki eza pona mbongo omoni nzambe aza multisystem. Nzambe azalaka na bandenge pe na balolenge na ye. Vaut mieux ozwaka mbongo bisika oyebi ke awa respect ezali. Ke ozwaka mbongo bisika oyo réputation na yo ezobeba. Eza normal te. Malamu ozwaka mbongo yebi ke fin du mois na ko totaliser $500 mais oyebi ke awa ba respectaka nga. Awa ba yebi ki bomoto nanga. Awa penza baza na ba limite. Ke ozwaka mbongo bisika oyo batikala ko respecter yo te. Ça n'a pas de sens. Eza na sens ata moko te. Eza conseil o ngana yo nazo ya kopesa yo papa Alain. Papa Alain lelo oyo komi kitisa. Na miso ya Jérémie okomi kobima neti zoba moko boye. Neti papa moko azalaka na ar na kati na ye te. Neti papa moko ayebaka makambo oyo azosala te. Hein? Toyebi osana besoin ko jouer. Mais réputation na yo.
omoni lelo komi kobima neti zoba. En tout cas la famille hein, eza babilo mosusu photo lobaka. Na matanga kande na mona ki papa ale bazobenga groupe JS Production. Yo papa Alain, olingaki oleka na groupe ya JS Production. Yo olingaki oleka na place babengaki ba comédien. Ata soki yo na minute oyo na moment oyo komi na yo ko jouer na JS Production. Mais oza papa moko te ke non oyo alingaki akende komi kotisa kuna. Olingaki okota kuna te. Ata soki Jérémie insistaki ndenge nini. Yo olingaki okota kuna te. Olingaki oyebisa yeke oui c'est vrai na jouaka awa. C'est tout à fait normal. Mais naza mutu ya JS Production te. Naza comédien moko aza indépendant. Naza comédien moko aza anniversaire. Pourquoi? Parce que naza libre ko jouer bisika nyonso. Bien que na ba place mosusu peut-être ba rôle nanga ezate, mais ba rôle nanga ekomi mingi na JS Production, naza mwana ya awate, naza fruit ya awate. Trop simple. Le respect s'impose. Soki yo ko ya ko imposer respect na yo te, crois-moi papa Alain. Ona oloba lelo, okondimela kanga un jour. Oyebi ezana ba makambo o photo lobaka. Jérémie c'est tout à fait normal. Mutu nyonso dans la vie azalaka na besoin évolution. Ezana mutu moko te o tokoki koya lelo to lobake non, nazalaka besoin d'évolution tete. Mutu nyonso azalaka toujours na besoin évolution. Mutu nyonso azana besoin akola, mutu nyonso azana besoin akende akoma au sommet. Ce qui est normal, je n'en disconviens pas. Mais cela ne veut pas dire que soki nga na lingi na kola il faut na ya kobebisela baninga mosusu musala te. Jérémie bien sûr abanaye ko jouer na groupe Simba. Na groupe Simba atikala koyebana te. Mutu atombola ye. Mutu asala ke non Jérémie Shabani lelo pe azala na kombo na production na ye eza belle vie. Na koloba ke non Nzamba utilisa belle vie pour na osunga Jérémie, ce qui est compréhensif. Dans la vie soki batu balingi bakabwana eza na batu mosusu o bakabwana kananzela ya bien. Eza pe na batu mosusu ce qui est normal bakabwanaka na bandenge na bango moko. Omona na kosolola bakabwani bakomi na bango kosolola te. Pourquoi? Parce que élévation ya moninga petango ekomi peut-être motu mosusu azo comprendre ango te. Ba mosusu élévation na yo ekomi okomi komona neti mutu oya bando sunga yo akomi koyokela yo jalousie. Ekoma katina niveau bongo. Tomona ki ndenge Jérémie ayaki kobenda. Abenda ki Liza, abenda ki décor, toye komona abenda ki papa Alain. Mais lelo oyo bino moko bomona Jérémie na décor babenga na kalisusu point d'interrogation. Décor akenda kalisusu ko jouer kuna te. Toyaki komona ya même pas 2 mois passés. Décor akomaki kotinda ba message. Pona kopesa Belvi kandi bambote. Tina niveau ake émission ake koloba keno soki lelo batu bayebi décor, c'est parce que Belvi ayaki kotombola ye. Akozalaka toujours reconnaissant. Mais avant makambo wana, ti Jérémie akenda epa ya décor, Jérémie abenda ye ba solo la. Jérémie ayebisa décor ke soki batuni ye le pourquoi ozo olongwe epa ya Belvi. Décor ezalaki ke ba planifier ke décor aloba ke non Jérémie batiela ki poison muto apesa ki poison batiela Jérémie c'était Belvi. Tolanda biso nyonso dossier wana. Mais lelo o Nzambe ya ba innocent aye ko bimisa nyonso na poisa. Lelo décor epa ya Jérémie esimba te. Décor akomi kozonga. Alingi azonga na Belar, mais malheureusement place na eza lisusu te. Toko linga lisusu te. Mais eloko kanga na zoloba eza pona papa Alain. Mawa pona yo papa. Papa. Réputation basomba kango te. Le respect s'exige. Le respect s'impose. Soko ko imposer respect na yo te. Ka ndenge okomi neti zoba. Okomi neti mukila ya Jérémie. Okomi kolandaka Jérémie. Lelo soki Jérémie akwei. Toyebi te bisika nino kokwela. Zala comédien oya kosala ke non soki mutu aza na besoin musala na yo abenga tango bimaki na SB ba prometraki yoke ba bando benga yo mais ba benga ki yoka na filme moko kutu filme wana ezalaki ata rôle malonga te oyo kendaki ko jouer lelo to sukeli wapi eza conseil
na opesa yo na opesa pe na ba comédien mosusu o balandaka mama Étoiline. Dans la vie hein bozala ba indépendant bozala te ke non bo dépendra kana mutu kingandi pour que ce que osali kuna te il faut zala sala musala na yo. Il y a des gens comme le papa chez papa Serge Mwembo. C'est vrai na SB babenga kayete bazana ba raison personnelle mais c'est un papa qui est vrai. Qui est vraiment vrai. Alingaka buzoba te. Asala ka musala na ye musala nde sala ka ke na ba place ebele papa Serge babenga kayeti et pas Jérémie. Soki papa wana zaki pe na esprit ya faible neti ba papa ale mais Jérémie alingaki abenda ya benda ki était pour na nini parce que papa wana a s'imposer et puis akutana na mwasi ya malonga papa Alain ezaka pas